Merci beaucoup. Merci vraiment, c'est gentil. Merci. Voilà. Bon, Peniel. Ouais, avec tout est bon. Bon, na en plein Paris. Peniel. Non, comment tu connais Peniel? Naza en plein Paris. L'histoire de Peniel, je pense que bande botapo, hein. Nache gloss il y a Dior original. Ça fait 6 heures du temps gloss ils ont résisté dans Mbebonanga. Na type lunettes dans ya Gucci, ya mbatate et solo. Donc voilà, je suis en plein Paris, précisément na Zénith de Paris. Peniel Tika Kindoki. Peniel azana droit ya kopekisa ba chrétien te ba kende ko adorer Nzambe. Peniel n'a pas le droit à interdire les chrétiens pour qu'ils ne ressemblent à Nzambe. Parce que Peniel a ses propres problèmes avec le pasteur Mike Kalambai où il a sa vie privée na bango. Sera monique, pasteur Mike a salaire mabe, justice ezali. En dehors de tout, Peniel a ses parents, ana papa na ya na maman na ya na tata na maman. Soka ne loko azo réclamé par pasteur Mike. Bako le kalanzela ya famille. Mike Kalambai pa na tata na ya na mama na ye. Donc si vous avez un problème moko ya régler, bon régler entre bino maram na bino ba famille. Soro monique na famille simbite boke na justice. Mais Peniel ozana droit ya repekisa bana Nzambe ba ya ko adorer Nzambe. Neti ngana na billet na ngabinda ya liboso na obi na place Peniel avant na Peniel na Zénith zela. Pour na ocho koma Paris. Zénith de Paris. Yango. Zénith de Paris. Ça va Ina, hein? Ça va Ina, oh. Zénith de Paris. Boyora yango na sango bana kini. Bandeko na Afrique. Zénith de Paris yango yo, hein? Donc Peniel ana droit ya opekisa batute ba ke nokumisa Nzambe. Neti ngande na zabo na utobika na liwa ya opération na mois de décembre. Donc, nous sommes obligés à obiner la colonne Nzambe. Après avoir obina ba 3 arènes ya Fali Ipupa, après avoir obina Adidas arène ya Ferregola, na oyape obine la Nzambe parce que bata mokilito obine la bango, et so futa biso l'autre côté. Mais tandis que Nzambo a pesi ope manaba moi, pourquoi pas? Oya participer na Zénith de Paris, pourquoi pas? Yo tala Mike Kalambai te parce que Mike Kalambai a mutulora yo, al mutulora yo, lora ngana yo, neto zara to koti toilette, to le fufu, to sala nyonso to ko sala za humain. Donc yo yende pona lokumu Nzambe, oye pona Mike Kalambai te, oye pona mutu te, oye pona Nzambe oyo yebi akela likolo na se. Donc pema na ba moyo Nzamba opesa biso ya ofele. Na retour to ane lo musu to ko pesa Nzambe te à part koku misai. Toi ne l'eau musu to rope sanzambe na bisote. À part koku misae, toi ne l'eau musu so pe ça été. Donc Peniel antichrist yoko ya distrait bana Nzambe te na histoire ya bolingo na ona Mike Kalambai. Yoko ya pekisa bana Nzambe ba ya ko sambela te pona ba sentiment na yo na ba bolingo na bino ba vie privée na bino na Mike Kalambai. Awa to ya okumisa Nzambe. Netinga na kozala. Obligatoirement na rozala parce que Nzamba autobikisanga na liwa. Alors mutu nyonso aza reconnaissant ami bengi chrétien ako kota na makambo etali Peniel na Mike Kalambai te. Parce que histoire, je vais faire des émissions hein, na Paris na bateau na Siblai to sa na bango be émission. Na obeta makambo Peniel. Peniel aya internet aya na ba preuve te. Ayela biso makambo nyonso sur pasteur Mike. Tondi mayango, tondi mate loko eza na preuve te. Il faut pas oublier l'histoire de Niki Menga, ezara boye. Ezwa biso 6 mois, mais l'histoire ezaki lokuta. Je suis parmi ba fondateur ya team Niki. Nazanga nde fondatrice ya team Niki. Nga mtu na fonda team Niki. Nga mtu na zwa Niki dans le néant, na komisa mtu moko visible na miso batu ba yebara été. L'histoire était fausse. Accompagné de toute sa famille. Maman na ye, bana na ye, batu nyonso baki na kata histoire. Mais zara lokuta, fali pour péter ville pendant 6 mois.
insulter, diffamer na histoire ya lokuta. Bana nzambe, boza distraité. Tokomi na temps de la fin. Soyons prudentes. Soyons prudents. Mutu moko takoyo pe kiso kumisa nzambe. Mutu moko takoyo pe kiso sanzola nzambe. Parce que là, na okepa Adidas Arena. Tangu na okende sikwa Adidas, na bineli mokili. Na bineli fere. Na bini banzembo wa fere. To utaki na arena misatu ya fali. To binaki banzembo wa fali, to binelaki mokili. Mais pourquoi pas to binela nzambe? Tout le temps bokenda na l'église, nzambe pambola ngai, nzambe pambola ngai. Concert yangoyo. Okenda ki arena, okenda Adidas, yaka Zenith. Nga na kozala. Aya we. Nga na kozala na Zenith. Zenith ngoyo te. Mais nako koma ya na uti Belgique, nako koma nako ya Zenith. Adidas j'arrive. Oh, boza patient. Na uti Bruxelles. Batu bakoti ndako. Batu babatami. Na luki batu na Bruxelles comme pas possible parce que je pris mon train, mon Thalys, na zuango na gare du Midi. Na luki mwana wana na saki na godoma. Na zuite. Zénith de Paris angoyo. En dehors de tout, nous sommes des humains. Toi ba créateur ya Jésus-Christ. OK? Peu importe ya buzo bagnos tout ça sur la toile. Peu importe ya ba délire to lingara moi clash moi rando. Mais pema o to ako pema oyo. Nzambe mutapesi biso. Pema o na o pema pona yana sala bino matière, pona yana analyser, pona sala clash yo seka. Pona zo makasi o sala rando. Na futara taxe te. Na futaka impoté, na futaka facture te. Chaque fin du mois na futa elote. Donc eloko nga na ko sala. Pona oyo kumisa nzambe na binela e. Écoutez ngelote. Combien? Ata bache billet 100 €. Na roya. 200 na roya. 500 na roya. Première dame kozanga te na Zenith de Paris. Première dame na monio awa. Senga na demande kozanga te na Zenith de Paris première dame. Soko zangi na Zenith de Paris makambu na ebisibino. Na obeta sete kaka toza ba humain. Nga histoire à vie na ngeza nzambe. Pona koma place na komi lelo sans Jésus mawa trop. Alors nazara tant mingi te okendaka ba église, nakendaka nanga pinda ba église te. Mais ba occasion ya boye. Ya ba Zenith de Paris neti boye ba occasion ya boye en tout cas nga na rata. Au revoir. Je suis en plein live. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Donc ba occasion ya boye nga na rata ngote. Ba occasion ya boye franchement na rata ngote. Omoni nzambe, to ane loko to pesa kete à part louange, ko sanzola e, ko kumisa e, ko yembela e, ko binela e. Nane lo msuna opia na nzamba ngote. Ah oui. Bon même ba mabonza to tcha na l'église, pasteur azwaka te. Pasteur mutazwaka et comme apa nzambe te c'est vrai, to pesa basali na nzambe pona lokumu nzambe. Mais c'est pas Dieu ndazwaka ba offrande na biso. Même si le on a ki kosunga ba orphelin, na sombi ba sac à loso, na sombi ba mbetu, na sali nyonso. Oui, c'est vrai. Na sala ngo pona gloire à nzambe. Na kota nzambe menyongo. Mais et comment na maboko nzambe na biso te. Et loko nga na ko sale komi direct et pas na eta na hobi na ha. Pasteur Mike kozang sa banzemba kalate. Kozang sa banzemba kalate. Tango bato batu na kangai. Wapi nzambe na yo. Na yanola kana lolendo. Yesu azali nzambe. Banzembo ezanga te Pasteur Mike. Banzembo ezanga te. Donc ngai naza image de Dieu. Biso tout. Toi ba image à nzambe. Nzamba osepela to kenda ki ba arena fali. Oye okumisa ete. Nzamba osepela to ke Adidas. Ben oye okum neti nga na oye la Mike te na oye okumisa na nga nzambe na bini mabina na nga na bini nzambe na likolo asepeli. Amen. Na oye okumisa nzambe. Biso nyonso tomi benga awa nga naza chrétien, nga naza chrétien. Si et seulement si oza chrétien.
oko vanda 5 minutes te place ba opekisa bato baki osambela. Jamais. Omoni mutu so akoma opekiso koluka nzambe andoki aza antichrist. Penyel na yebaka na ba message na yo tango tubela kolobaka ozalaka pont ya munene pona ko détruire église de Dieu. Et eloko wana ezakati na mama wana molimo antichrist. Kendo ko funda pasteur Mike na justice so eza na mambo yozo réclamer. Tika ko distraire peuple de Dieu biso to koya kokumisa nzambe. Zénith de Paris angoyo bandeko nanga. Fungola likolo nokisa mvula no ya kembo bakangami bakangwama bika mwana kombo na Yesu tokozala awa bisengwa lole binela mokonti yaya mopasho na konyata mopasho na ndenga kibonzambe. Oh, mabine uta na lola. Oh mopasho, oh nini kuna toko bina yango na Zénith chao. Tokozala mama somba biye. Somba biye mwana nzambe kozala distrait te penyela andoki. Somba biye ma chérie. Moi je suis là, je serai. Somba biye zala la kisabino yango bien. Bose. Bose total yango bien, hein. Total yango bien yango. Somba bien na yanga na accès prioritaire na somba business class. Mama business class elandinga china makambo nzambe likamba kokamwa. Na makambo nzambe business class elandinga. Zénith yango. Donc na elibino sikoyo na kacha makambo. Awa entrée to esiko Zénith ye. Hey! Tango bato batu na kangai wapi nzambe nayo. Naya nolaka na lolendo Yesu azali nzambe. Bandeko nanga na kosa bino te. Moi j'ai gagné ma vie grâce à Jésus. Nga gagné vie nanga grâce à nzambe. Et bato babaki selinga 1 plus na vie nanga eza ba pasteur, ba homme de Dieu. Bato ba pesinga pont ya romata na vie nazala o nazalelo. Eza ba serviteur de Dieu. Na ba servante de Dieu. Tango bato batu na kangai wapi nzambe nayo naya nolaka na lolendo Yesu azali nzambe. Hey, mikolo yaya bozoye bate sara tola kangami na makambo nzambe eza nini yaya likambo na mafuta na ngolu na ozala na Zénith soko sambela yaya Zénith na business class okindoki te na komo luka business class tina kacha concert. Donc voilà ça la Zénith yango bandeko nanga. Bokene na page Facebook ya Majabu Gospel to ya pasteur Mike billetterie ezawa nanga pe nazo publier sous photo à Zénith na page Facebook nanga. Nazo tshela bino lien ya billetterie bo somba. Mama nga mo pe na ozala wana oza fan nanga olingi to kanga photo oye. Oza fan nanga olingi to kanga photo oye. Donc na ozala wana pona okumisa nzambe pona lokuma nzambe. En tout cas nzambe nde mokonzi. Nzamba leki nyonso. Makambo apenye na pasteur Mike pekisa muta sambela te. Ah oui. Makambo apenye na pasteur Mike pekisa nga na sambela te. Pekisa te. Parce que na pasteur Mike na penyel bango tu ba bato nzamba keli lo nga. Mais il est important Kokumisa, le créateur de toutes choses. En tout cas, je vous invite tous na Zénith de Paris. Boya, to matisa musique na ndenga kibonzambe ya. Matisa première dame. Oui, Sarah Boni. Bien ma chérie, boni ope. Yoza dali bonsoir Zénith. Ya, naza déjà. Ok, ça direct à Vanga. Yoza arrêta te ma chérie. Na esa ki obo kokanga te. Naza wa te. Sarah na moni okomi Sarah bébé Zénith. Yo obeta en business class. Nga business. En tout cas na Zénith pamba bo sans business et simba te.
Wow, Zénith en debout, balola na caméra tout monde on epesa na osomo. Et l'on a sepeli nango, olobi batu ba keke ba arena fali. Wana olobi ba point moko vraiment efficace. Batu bazo kende Adidas double Adidas, bongo Zénith, soko zangi Zénith penza pona nzambe. Eh, Nanga na fere na fali mutakela biso nzambe. Donc photos à la peine à Zénith de Paris. Mboule banjo bete, awa na ebite basalelaka combien de climat ya mon mboule ya mon moi. Na kati live tokuta na ndako. Ok, merci beaucoup Sarah. Tozokuta à bientôt. Ouh, Zénith est retombé Tout à l'heure. En tout cas. Ok.